Panza London TV avec des Bruno original. Panza London TV avec des Bruno original. Panza London TV avec des Bruno original. Abonnez na Dembanzo yo, London TV, il y a de Bruno original. Nadia GB s'abonner. Ah, s'abonner. Nadia GB s'abonner. Salut Mbote, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, la femme, selon Jésus-Christ, accompagnée d'un grand artiste comédien de notre pays. Je vous signale que nous sommes à la République démocratique du Congo. Nous sommes précisément à Kinshasa. Il est là dans notre plateau, cet artiste. C'est un artiste et comédien qui a beaucoup de talent, il a beaucoup d'atouts, il joue tellement bien. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'il vit seulement à Kinshasa? Est-ce qu'il a commencé seulement l'art à Kinshasa ou comment? Je ne sais pas trop, mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno original. Je vous salue, papa. Je salue De Best, le caméraman très expérimenté. Je te salue, ingénieur Manassé Bouy. Tu as des gros bisous à toi, malgré tous les jours, tu commences à oublier des histoires. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec toi, Manassé. Je salue Fils Dieu qui est notre monteur. Je te salue, Yvette Teya Yabalobi Motomoko bien. Mon soyez le privé et personnel. Yvette Teya, je te salue. Patience Namwisi, il n'a mis pas comme les autres. Je te salue aussi, Joyce Ngabo, ma petite soeur de sang. Des gros bisous à toi. Il est là dans notre plateau. Cet artiste, il est très beau, il est très bien habillé. Bonjour. Panza London TV avec des Bruno original. Artiste. Bonjour. Ça va? Ouais, Pépère. Qu'est-ce qui se passe? Tu souris pourquoi? De façon à yoka kaya kolobé, c'est pesanga makasi. Merci beaucoup. Voilà, c'est un artiste et comédien. Alors, avec lui, on va parler de sa carrière. C'est vrai, artiste a un parcours moulaï, mais boye bien, as artiste les lotis, as artiste à Kala. A comme un peu compris, fait biso kaka moukié, parcours naïe pour vous comprendre, pour moutunyo sto ça n'a passé naïe, hein, papa Bosco. Moutunyo sto ça n'a pas passé naïe. Artiste a comme un peu compris, fait biso kaka moukié, et puis to consulter parce que as un président il y a groupe naïe. À part groupe naïe, as rappelé na banzonzing et bela salara. As un moment comme bela salara. Bon, découvrir en émission Oyo, tout le bélanioso avec Nadia GB. Alors, papa Bosco, mais quand un peu compété la solo. Et ben, on a dit la mouki, on l'a bité, namonaka, papa sans souci, bajouaka, papa lombe, bajouaka, ngape fona bando sala. Combien ça andeni? Ouais, Bosco, aza mutu Oyo, alingaka monde o mingi. Nazalaki na acteur préféré nanga o na bandeko sepera makasi ezalaki venanga Janify bisikaza na mboka Malili na France et bila basalamu aza penza idole nanga. Donc nga azala hypocrite. Donc na linga penza koza tout droit na bato ba sala ki na zwa makanisi ya kosala akota mondo ya art. Donc à part venanga Janify eza masananga Junior Lusaulu. Donc basira azalaka za pa ve masumu président Nabiso masumu de Brende film mo basalaka jouaka mona mo masumu alokotaka après quelques temps ayokoyeba ke aza mwana propre ya masumu te et pièce wana donc c'est quand ça loba troté mais art oya posaka et pesa nga sous sentiment et pousser nga na ça na intégrer monde oyo yaki osala ke Bosco yaki komona appel ya président phénomène il a dit nzongo makese mon président oya formanga tant on a sali appel neke a fongoli ba porte a recruter acteur donc on a Lisboy Fondation et fongwami et sali un mois deuxième mois on a intégré mon douana na kati ya Lisboy Fondation tina vanda wana na président la dinzongo makese sobe de tofandi na bave na sida bilele José de Londres na saluer na mbokaza to bandi ko travailler première film na biso zaki ami ennemi Bosco a joué ka docteur Abotsaka et Bakata après film wana de ko jouer tous ces pays ici-bas na joué noko ya ba oxygène Yasmine na Micho Bozo. Donc après film wana nde yaki ba deux films yaki ko ya na kati wana Bosco azalaki vraiment na moi problème était qui santé
ti et au salamake président José de Londres a kolongwa na groupe ya Lisboy a créé Standard. Le kola dans cela qui parmi ba petio ba cela qui naie ya ko sala ki ko benganga na ina palette sala réunion groupe Standard et fongwami et Bosco na kata groupe Standard azalaka bandaka liboso acteur simple après avec le temps na ko koma metteur en scène chef à répétition disciplinaire na kata groupe ya Standard tozo bosser to ko sala ba pièce to sala ki na ko jouer J'en ai marre wana na jouer motema mabe na ndo compter basi misuni avant bato misu banda ko zwa ngo biso to salango déjà na 2008 2009 so na robo sanate to sala film wana après to sala ba film mususu to jouer masanga de Londres to yoko kota ngana yoko kota le roi travailleur na kata ya ndako wana le Londres yel ko la grand frère ya mwana mwasi wana nzoka mwana mwasi wana nde azali kangwa de Londres nga masa de Londres to na mission to kwisa Jacques donc film wana to sala ka wana yoko sala ke to ye kolongwa na kolongwa Standard na 2011 na 2011 yango na ko créer groupe na ngai Aigle Royal. Mais avant de créer des groupes dans Aigle Royal, en 2009, il y a intégré Monde Nzonzing. Monde Nzonzing, mon producteur, mon boss, éthique beaucoup sonné pour vaincre. Mais ça là qui naïe partout dans le monde. Malgré tout, Nicolo todo travaille pendant mais na cause la reconnaissance na vie, il y a qu'on reconnaître mon toi bâti 6 mois implice na vie dans na ko intégrer Monde Nzonzing groupe Impact mon toi c'est comme metteur en scène dans groupe Impact. Ba histoire tout et travaillement na 4 groupe Impact plus de 20 quelques films et ça là qui ba histoire nanga Bosco auto sala ba les 7 péchés capitaux mon péché mignon ba nini donc et ça qui vraiment tellement trop vraiment. Merci beaucoup, merci vraiment. Vous avez compris que Nabisaki Binonga Kosarate Binomo Boyebia, Babone Nabisonio sur des bandes à London TV. Je vous avais dit que artiste Nabiso de Melbino Lelo, Aza vraiment na CV Moko Bombé, Binomo Boyebi qui est phénomène l'a dit Sobe. Je vous salue déjà. Yalobara. GB Zaraya Bino Katelanga Tabo parti Nambo Yalopango. Et ça l'a bien. Binomo Bo comprendre qu'à l'équipe vraiment na école il y a formation et pas il y a l'a dit Sobe Black Koutou. Et ça là je salue encore Jogomu Tanda Balobi Jogomoro donc ce qui a GB à Sepeli. Alors, Aigle, c'est Aigle Royal ou bien Aigle Nini? Aigle Royal. Aigle Royal. Dis-nous maintenant, président, to betaskoli solo ya Aigle. Et bandara nini. C'est vrai, au leki na ba équipe moko ya makasi. Au boyaki, au juge décision, le bin non. Le quoi na sina travailler, je sens vraiment que je suis capable. Ya ko memape mukumba ya batebele na simananga. Yango lo baki osala Aigle Royal ou bien au tale kaka makam na mona kuna te ngape na zongi sa boité na sala pe o yanga Aigle Royal. Évolution nango ezo kinendengeni. Ngai premièrement na memamaka selon sentiment te. Dede na memaka te ke po ba choquer ngai nde na kinu sala eloko boye. Na lobango ki leadership eza dom tabota mangalango. Soki lelo toyebi bato baza na succès ebele na kati ya Congo na biso pe na monde entier, baza misusu baza na ba groupe te. Tozala kwa président na biso Fiston Saïsaï. Aza muto aza leader moya makasi mais aza na groupe te azalaka na groupe epanzana mais totali aneni ni président phénomène esobe afongola nini Lisboy Fondation til lelo et résister car encore c'est que aza na don ya ki leadership donc Bosco aki ko fongola Aigle Royal na 2011 ezalaki vision tellement nga banato na zaki na Lisboy ezaki na ba ve bazaki comme ba chef à répétition benzange ba ve na nga papi michopo na saluer na mboka malili na Londres bandai ko yebisa nga babi Bosco oyebi ke yo ndongo wana to santaka moi ki leadership mo bepa na yo to santaka mais tango sikoya ko ganga na 2011 esinga ifuna sali na comme ko 60 kilo na kata Standard na o peser makasi donc ko peser na ndoko peser esinga ke funa lukana créer pe moi studio na bando ko sombela moi biloko malembe ti nzamba ofongola na koma na moi chambre salon donc yango wana na yaka na créa Aigle Royal lelo oyo banda 2011 na 2020 awa toza déjà na 8 ans. C'est beaucoup. 8 ans déjà, tu as 9e année, 10 ans, Aigle Royal qui kokisango et Zakaga Aigle Royal. Malgré tout, na bandango ti lelo sa partenaire, sans muta
soutenir nga moko na bundaka malembe na nzambe to kotalisa ke makila ekufaka te o ravir nga kutu question nga na munoko c'est vrai président lelo monde théâtre est difficile là et ça facilité nga er moko na betaka tour na groupe ouverture kuna artiste mo azakuna l'accent que je veux na linga mingi TV il m'apprend quand même cette étoile je te salue déjà mon fils pas comme les autres je te salue nangana yeba Aigle Royal au Saliango. Moustazas derrière yote, yomokozo qui nango pas à pas. Et puis bonjour Rabapies, nous le kakito ko dis-nous d'abord. Pourquoi ozana posa na Kinshasa baye bayo mingite ou bien olinga kaka ok nango malé beti bisika nzamba ok na yo. Ngala tambola na nzambe. Premièrement, donc producteur nanga liboso pe partenaire nanga liboso numéro 1 c'est Jésus-Christ. Donc parce que yé azalaka wa décevoir mutute. Donc yesoka simbio tina suka akoma yo. Donc muto mokili akondi malelo ke Bosco na banoko soutenir yo chaque fin du mois na no peso 200 aza mutu aza pe na famille aza pe na ba charge belé eza na mukolo oyo akolemba lui pena ke charge oyo na okoko supporter on sous téléphone ça na kata mais oyo aza nzambe oyo Jésus-Christ de Nazareth yé ata charge ngo ko munene ndenge nini a supporter ngo déjà. Donc abanda Bosco mukie azo matanaye na niveau a memelanga nga luka te succès moko batu baya batondela nga fulu. Ouais. Non. Donc on nzamba pesinga moi 2-3 personnes donc c'est yango wana de lo c'est très important. Au moins il y a batu belé et comme ça peut mutu piaké. Pour okoza atela moi 5000 na yo okomo banga ko bimo banga kaso na pona longwana na kuna mati prince tous les 5000 ko tika so transport na kenendeni. Okomo maman ko beta tol na kata na prince. Donc c'est un peu ça na tambola ka selo volonté nzambe groupe Aigle Royal eza groupe oyo nzamba pe sa vision na vision na ye malembe aomeka ko soutenir ko pesa rabiso te mutu boya ko mutama wa ko biman ba fondé ka beya na Suisse wana Bosco zwa moi 100 Bosco zwa moi 200 Bosco zwa moi 300 Aristote qui tambala na France apesi moi nini boy. Donc ngaba partenaire nga nzamba tindela nga bango yo lelo sungaye wana kuna ya sungaye mais oyo pina ko ya nga na tikala éternellement na mokili azala te ako banda lelo abina zano pona 10 ans tam ça ko s'appelle 10 ans na te. Mais nzambe so lobi na zano yo ti pona 100 ans wana yeba ke okokisango na ye pas au ti côté. Merci beaucoup pour la réponse. En tout cas, vous avez répondu très sagement et ça libiso bien. Alors, Papa Bosco, dis-nous, critère nini Zalaranango, ceux qui m'ont a intégré groupe Aigle. Pour le bino président, il y a groupe commissaire bana nga on a doje, commissaire bango wa tapi. Bona avoya, foko ya nonu na tatami po oleka artiste principal. Yo critère ni Zalaranango, faut fier zala moi, alobara moi qui toko lokola Nadia GB ou bien faut fier zala moi mwindu moi Tenclair ou bien au talara un peu bagage intellectuel ba critère nyoza nga ba critère na ngeza kaka mutu azana bagage mutu azana bagage o aza sage aza intelligent donc aza mutu akoza pembe nanga donc nga na zala raté Aigle Royal za groupe moté ke na sala on lokola club moko boye. Donc la moment na zana posa ya ko zwa mwa mbisi na zwi na kelia na ko zwa mwa ndunda na zwi na kelia non ko talisa manam na kata Aigle Royal na zana nu na madame nanga to travailler na ye na kata groupe soki na joie alia na kata groupe parce que na linga biloba loba les ondes des akebele non batu bande ko lobebele ngana za bien na bana na solaka bien na mwana nyonso tu nakabola te berger na ngai bonzambe azawana Banza London TV avec des Bruno original ayebi kwa comportement na za nango ngana za na parti prité oza mwasi oza mobali na osola no ndenge moko na oswa bino ndenge moko donc les ondes koma ko loba mebele Bosco nde azana bana na oswa za kata ku ba fille wana baza basi na ye siko tangu babuna ke bon c'est normal baloba bon parce que moi bato baloba bon bato basala ka eloko ngo moni ndoki ayiba moninga ndoki mutu azo mabe ayiba peke te mabe nga na osala seke yepe asala ngo kuna tika ke réputation na biso nyonso sala nini ebeba donc yango Bosco azwa oyo aza moko ya ye nzambe soka sungi na mikoleko ya bokozwa pe invitation chaîne ekoya pour déjà toruta iko sala présentation tozo préparer sikoyo ti tamsusu ba fin en novembre toko ke tika babiloko image ekopesa ma parce que biloko ba artiste bomba marate esenga un peu mona na po bato belé même libanda balobaka o esenga baloba nga loba ngo na za na posa te ke na sa eloko mo poto ezwanga
ils ont en charge. Dans le bar, on a la complexité. Complexité par rapport à un an, on a moi un pasteur. Ah bon? Papa n'a un pasteur, apôtre Gilles Boumba, na salué place Aza. Donc c'est mon père. Papa abotanga moi na liboso ya vie o ya bimisa na mokili ezanga. Bozui na ye, mbongo na ye, makamune nyonso tu boswa ki parango te. Natambola makolo. Mais so ke na ndako ne obaye mituka na okonte. Donc na futi la kalanda. Mais so tangi bampangu ya somba ezebele. Donc na lobaka na vie nanga na ko bunda lokola mobali. Puis na réussir vie lokola mobali. Malem nzamba o memanga. Yango no munisi ko ngana tela katende batu mso na kota monde pour moi ça pota zo ngabe nsanga la poto non ngala okendaka poto ko kwenda vutuka na volonté nzambe na volonté moto mokilité. Donc c'est un peu ça. Un peu de vous ravir la parole. Au lobby aux 8 mois madame au memie na groupe. Tout le monde a mingi libala ba artiste na ba artiste e simbarati. Ce qui artiste et comédien a balani na artiste moko na kati o kaka le be créer problème. Au lobby kuna ce qui ba bandaki ba memani na poto libala ke kufa na poto. Au lobby kuna azwaki nani to par exemple les ebele. Par exemple Janifai ba uti obeba na directeur mikoleleki awa na madame Naema o isa eloko ko bomba na tête tangi kombo parce que na ba réseaux sociaux mususu jeter les noms mais eza membre ya famille nanga je peux pas citer les noms et uti ko simbate. Mais tu n'as pas eu le risque là, tu as eu les risques là quand même. Madame Nayo, oh mais vraiment dans mon théâtre. Non, au moni makambo etali bolingo eza makambo nzambe. Eza makambo bata mokilité. Et loko nzambe non, ngana banga ka makambo te mais na fronta ande makambo. Au moni soko zo banga. Okuta pe na bambiskade. Mais so fronté yango okuta na makambo bien. Au moni eloko nzamba sangisi séparation il y a deux personnes eza nzambe ne mutaye bango. Na bango moko ba concerné ne bayebi eloko ni ekabola bango. Mais tolingana ka te po lobi to kabwana. Au moni eloko mo eza kati na so premièrement eza nini? Ngana yebi nzambe, madame nanga ayebi nzambe. To bondelaka. Eloko biso zonto bonde tozaka ta robondela to esaka nzambe toza na posa te ke lo mokile lo ba omoni basangana ki pona tamu yango na bakabwani pesa biso makasi quel que soit ba difficulté quel que soit ba problème nini eloko moko te za la comme va moko ya ko pesa batu raison o bandai ko penser bazwango donc biso toza biso bango baza bango donc ya fioti ngoma azana moi cinéma dongoma hein ducha balana na te abandaka na yete te bon c'est que esimba te parcours nion surtout au moni ndenge 5 na kotanga bakomona bango esimba ba o baza 5 ba odela mais na kotanga ba 5 séparation nion surtout ya batu nzambe ndem taye ba liboso nango tant to lingana ka exemple ngana to lingani batu ba moni ke to lingani mais nzamba yebi ke to lingani pona tamon boye. Après 2 ans ou 3 ans, séparation moi écoute à la carte. Alors ça biso te que to kabwana, c'était to comme la ko bangana. Mais balobaka expérience conséquence ya baninga pe enseignant kabatu. Toi tu n'as pas eu peur ya comment que ba mariage. Non, tu peux prendre ta femme, tu la laisses à la maison. Non, madame reste à la maison, occupe-toi des enfants. Mais yo memi vraiment batala kaina mon te aza oyaza a comprendre ka. Ye batala kenga batala nga. Biso no to le kana TV. Muta le kana libuka za te. Biso to le kana TV. Donc ngana ebike naza na engagement naza na mutu mwaza pembe nanga etaka parce que to soka pas sollicitation mutu a sollicité yo bosco na kraka yo fort petit nanga gloire na section ba ebi loko leka elobi na montage moi ça alelanga fort ayo tout nanga est-ce que oza nani ya solo pino za la mwasi ya mobile ya Frida ngala bi oui abaye bango ba moni peto la baye donc omona donc omona ke mutu mususu akoyana nini mais so soza clair nzambe pa otala ke mutu oyo aza na bolingo mutu aza na vérité ya mutu oyo parce que bolingo esengaka vérité pe ozala clair so oza vérité oza na vérité oza clarté nyonso surtout nzamba osoutenir bino bokoma ntina suka oyo eza vision na biso eza ke nzamba soutenir biso bientôt là boya mariage. En tout cas, biso to kozala wana de best fo bomba image makasi po président Bosco lobi yi atambola tellement na nzambe libana bako kendi liboso soué na biso ezali ba kende vraiment liboso makasi. Alors, président dis-nous déjà, ozo se partager ndenge ni nanzonzing na groupe Aigle. Ozo se partager ndenge.
Ouais, pour le moment, na stopaki mukie na nzonzing, mais na zozongi sango parce que les bandes comme qu'on déclaré trop. Les bandes comme qu'on déclaré trop, bazolo ba vraiment que dans un monde na sous-souté, ba o ba lingaka bosko makas, bazolo luka penza na zonga na actualité. Soki na mekaki ko stopa mukie parce que nzonzing inde bebaki. Nzonzing bebaki ba série biso to travailler nzonzing na mon boss etiki mbukusu. Ezalaki ba pesi $5,000 tourner film. $4,000 tourner film. Robin da pena technicien, au PC est sous $600 to $700, assez le film il y a 10 épisodes. Au Bengi Muninga yé, au PC caché né $200-300. Donc au bimi ok tournage, bah toi que au Kozo Express, au Kozo Nganango, pe au yo che provision au footinda quoi bah tout temps sous 2 mois à avance. Mais nzonzing yaki kobe bokomi to comme potana ba technicien. Vous ça la film a 10 épisodes au calcul technicien tina niveau ya $100. Au moins que hier a ça le film moral les ya mala monté donc mon technicien banda yaki a ko bimisa minu libanda te poani na mona musala sala na mbongo o ya zui et donc mon banda yaki o tourner o bela to nini aso tena na bien mais bien wana za nini muté mezo soit pour nini na biloko wana surtout OK tournage boye wa peso tam sous 4 000 to 5 000 francs. 5 000 francs, sauf que on a transport, aux huit motos, biso to ko matane ba mukile yebi ba artiste bazara bato bazana biloko na bango moro. So mati kombi yo po matara mutu ko. O mati 207 na yo pe. O mati ketch bo vai na mutu bosko yo pose yo na soma mutu kate. Donc comment okanga express tam su ya moto. So le longo awa neti na longo ki banda na ndako na moto so ki ngati awa na Kasavu bu na pesi 6 000 francs. Siko na ye tournage na Kasavu na aller na ni ko ya na ngai na bimisi 6 000. Retour na ngai so eza 6 000. Siko yo pesi ngai 5 000 to 4 000. Au moins te qu'est-ce qu'on a ça le côté ngamo su na bakisi na mbonga transport na komi na ndako na vandi boye mwana otu na papa na rolia na melatite. Au komi na personne répondre mwana otaleka miso akanda o chotolo zongi boye mwana imo comprendre que papa la mpiaka. Donc on répondre mwana piaka na expression. Donc eloko wana ngo stopaki penza makasi mais to solo la Aristote Kitambala, merci vraiment. Na nani HDV Vision, to solo na bango, to dobeta masolo moko nzamba sunga, et ozala penza bien ou to sali casting na film asika. Eza pena makasi, ser nanga Nicole Bakata ko intervenir, Charlie Nongi, vie de loin, azapé parmi acteurs. C'est pas ben tout non, 7e bagarre azanga raté na ma film non. Te asola bien. Asololaka très bien. Au monde na vie, il faut quand mala bateau ba yebi valeur na yo, yo po yebi valeur na bango. Donc ser nanga za ser pa nanga. Yena na ya Nicole Bakata, baza batu moko soki ba moni appel la Bosco, ba boya kangote, ba talaka ki donc ki grand na bangote. On comprend. Ba série ba Nicole ba okimisa biso mbango to na ba kilote. Nicole na groupe ya nani papa na biso autotika biso mangwaou molimo ne pe manakimia et Bakata o jouer na ba Gabriel to ki mambango poto ke tala bango bon moni bango mona bango ba nzambe mais na époque biso to ye ya Nicole a mikoti saka na place na biso soko bengi Bosco na koya erwe na okoma a compéta a couper na ya Nicole bongi sa place merci. Donc na respect nyo surtout mutu abongo ko benga tende nini il faut benga bango kaka yena septième bagarre faut ko benga bango kaka po baza batu mo mikitisa reza teka mutu moko yebiseke ya nani ser place on il faut bongo sabi papa olingo la kisanga théâtre yo ko la kisanga tonga na bandai musalo yo zalaki siko mutu abongo yo kina réponse wana et maintenant sur deuxième faut benga c'est pourquoi. Merci beaucoup. Il s'appelle le artiste Bosco. Dis-nous d'abord, c'est ça ton frère non? Oui. Bosco Bumba. Tu n'as pas voulu changer les noms? Non. Kombo nanga Bosco eza kombo ya art, Bosco kombo ya nini pena papa. Vraiment vrai kombo na yo. Comment be kombo mboka. Comment mboka nona? Comment mboka ka to be mboka. Cédric Bumba. Non wana kombo ta la tanyo maman Gilles Bumba, potre Gilles Bumba mon père, ayoki maman Munzenzo. Kombo pesa mo ane. Et chaque canne de la changer on. De son vrai nom, Cédric Bumba mais kombo to yebeli yebiso surtout Bosco yemoko ayebi pourquoi alingaka Bosco makasi po yango nde sala vraiment ki Bosco be garçon ya mwindu il est beau cet artiste mais aza occupé makambu ya te bo luka numéro na bo benganga te po nakoboya. Alors artiste dis-nous déjà quel est ton repas préféré? Ngai vraiment yo mo bizarre. Ouais maman temela tala nzambe na poso tumbaga talanzambe c'est-à-dire matemelo bakata babuka rango bakata ola mbeli me babuka rango yango siko sala ngombo chalo bichacha te obebisa nina
nga plus que moins cher bon moi na linga pour aller nga compliqué wenzine te na poisson parce que poisson des ko place no au salon bien entendre wa to bebani poisson bina batumba pe ya mukete nga poisson mike na okango dans le roi mutumo na sali bachi na munoko donc poisson penza batumba bationgo wana matembele ko mona no pasité donc à part yango eza moi ma deso wana ya rouge o babenga kunda trop voilà dis-nous tes colliers na tinanga voilà couleur préférée na olingola ta mingi na linga mingi pembe na tam na bleu na vert c'est l'on a tapé à côté mingi so na tuni couleur et kenande monanga mais l'on a zaté matro voilà babonné na biso nyonso ya Dembanza London TV to yambela kibino artiste munene yamboka na biso Congo c'est vrai ngana benga ke héros dans l'ombre asara mambebele lentement et sûrement ba oyo bayebi ba ope bayebite alors artiste dis-nous tu as quelque chose à ajouter pour te comme vraiment na suka ya émission na biso non et au quoi na obakisa pona ba ndeko na biso batala biso comme ba partenaire na biso balinga vraiment ko soutenir culture congolais parce que toza vraiment na se makasi toza vraiment ya kokita makasi bosunga biso bolinga biso kaka te pona mabanga mais bolinga biso pe pona musala to sala eza œuvre d'esprit surtout ba partenaire o ba opesaka ba chaîne e ya ka ko tourner na biso ba artiste congolais po ba féliciter bino po ba ponisa bino ke boza likolo il faut biso pe to sala na likolo po bino pe osala nini bozwa valeur wana donc botika biso te bosimba biso bato nyonso tu bolingaka Bosco o bonde kolela Bosco azomona na te nazongi kozonga nanga déjà tant mususu nzamba sungi pe na chaîne oyo biloko ekomona na boko banda kotala ngo boko mona nga pe na ba intervention po dato solaki na nani the best babito s'abonner bo désabonner te mais bo s'abonner na Dembanza London TV bokomona masolo ya kitoko bomona bartiste minene lokwa mama baruso mona vandi awa oyebiki na sutumuki po Dembanza de London TV yango nde makambo yango nde masolo barobi oui ba c'est déjà nango epere oui eza nango mais Dembanza London TV yango ne yeko sukisa baidorozi omona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dembanza London TV yango ne masolo oyebiki na nyemu no de man tobona yo na ebike ozala wana topesa pena le meilleur donc na kobona bato nyonso balingi kokontaktinga obenginga na plus de 143 90 15 31 492 donc obenginga na numéro wana okozwa ngai nalingi vraiment baremarke na bino nga nalinga mingi babeba soki na joue bien te benga ngai yebisanga ke Bosco kojoue bien te au prochain film na sala oyo kolinga mais kobenga ngate po ebisanga ke tokoki kosala ndenge nini na ina bengi so la poto kobengisa na poto ne komana bakota na okimo ekomi ke Bosco akimaki nga kapola kima te kobenga te ke na ina bengi so babengisanga to ta compagnie moko za osala makapakolimo donc Zamba pambola bino nyonso tokolinga ngai na pesi bamerci mingi na bato nyonso tobalingaka biso nyonso te toza mpenza makasi fridanto ya naganza asima motema ya donc Zamba pambola ye wana nde aza na nsima mpona kobondelaka Nzambe mama paster Mboshika Yonda Nzambe asoutenir yo apesa yo nyonso te oyo eza mpenza malamu na mabongo na bino eza mpenza bien apôtre Gilles Lumba mon père Nzambe azalaka toujours pour opesa la vision ya kobondela mpona bato babika Nzambe apambola yo nyonso te ezala vraiment bien merci mpe na chaîne na biso Dembanza London TV donc chaîne mwa makasi bato nyonso bolingaka Bosco bosabone awa Boss de Brino original. Dans la caca, oza original, continue kozala ka original. Obeba te. Kozana équipe makasi, kozana journaliste makasi ko ifo zala ka yo. Kozana technicien makasi le roi des best ifo zala ka yo. Donc batela bango penza. Na yebi ke gauche droite ekoloba, mais eloba te. Yo zo mato ikanga, tala musala mo sala, confiance pesa bango. Soki Bosco ya yebiso mabe pour na bango, mona Bosco de mabe. Aye pour akabola bino lobby okoma o regretter.
donc muto na soko yana ndinga ko baby Sabino lokaka bwana na ye kozala bien. Merci beaucoup artistes. En tout cas, moi je vous dis merci. On a opportunité. Tout ça là, émission. Moi je dirais à tous mes vrais. Bah tout va soutenir un artiste. Bah tout le quoi bah Guy Basket. On a vrai. Guy Basket. Nadia GB à mon akina. C'est pas les merci beaucoup. En tout cas, ce que t'as les artistes, la mission parce que ça la bien ma casse. En tout cas, ça la bien ma casse. Oh artiste ya malonga. Ça la rappelle ma malonga. Et ce moment on a mis ça va dire ça raté ce cas je joue pas dit bêtise. Bon artiste Mikolo to lembibino. Et comme il va 26 millions à ma fête. C'est pas vraiment intéressant. Alors Guy Basket, ce que tu as Bosco et que ça la fait bien ma casse à commander la numéro d'ailleurs. Le problème des arts, batoulé au biso bagusoté. Les abato batala rabiso nimbaza bamarabiso na bere wana. Dans mon talobi bêtise, ba sepeli na ye ba betene maboko. Abande na on susu. Donc pour aider biso to éduquer bino to pesa leçon na mabota. Non que to yaka na ba bêtise. Na pena ba histoire na na se bazaka na ba histoire éducative. Non que bêtise. Donc bêtise c'est dans la place cité. Donc comédie de cause moi un peu place. Mais bêtise eza ya ngote. Ba te beno ta ba commentaire ba film mususu. Ah to ko ka la film o te na bana. Mona po bana bata la film faut que tango na chambre na bango. Papa pe ata na chambre na ye na maman. C'est pas propre mais sentiment ya ko tala ensemble eza différent. Donc to me ka ko bimisa penda wana. Ya Guy Basket. Vous pouvez savoir ce conseil. Voilà, je salue mes vrais. Balobi na mission auto lobi la nyonso avec Nadia GB. To pe saka mbote na ba vrai. Donc ce qu'on a vrai te mbote ezate Jogo Mutanda vrai. Soleil balobi un artiste et fraka na ba Kenya on a artiste ya mboka na biso. Vrai chaleur. Vrai. 7 étoiles. Aigle, Mikolo Tobege, aigle, dans la musique, on va lancer flèche, mais on va cocater. Vrai, n'a tout. N'a pas si bien, abonnez-vous massivement. Dans les bandes à London TV, vous ne serez jamais déçus. Alice Gwabindi, vrai, Florence Gwabindi, vrai, Charles Benkanga, un Américain perdu au Congo. Vrai, Yvette, Yaya, vrai, Malonga, Kilo Makasi. Là, je salue mes bébés d'amour, Samantha et Doctine. Maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, moi, Nadia GB, femme selon Jésus-Christ. Je vous dis déjà, au revoir. S'il vous plaît, tous s'abonner. Nadembanza. London TV. Na page YouTube. Na page Facebook. S'abonnez-vous. Dembanza London TV. Des Bruno original.